Na komba tata mwana pe molimo santu ya solo balandi émission na biso to pesi bino mbote nengi to kopesa bino mbote tango na tango biso to linga bino mingi yango to memela bino ba témoignage pe ba image de façon que ekoka kolendisa milimo na bino batata na ba mama lelo ngana yambi mupaya wana azali soda azali militaire ya solo makambo ya yelia wa makambo ya ye na émission na biso ezali makambo ya pasi masolo na biso ya lelo ezali ete Papa Diangenda zalaki nani? Qui était Papa Diangenda? Batata na mama batu mingi bafinga Papa Diangenda. Batu mingi baloba mabe ya Papa Diangenda. Mais lelo bazali kondima Papa Shimo Kimbangu, bazali kondima Papa Diangenda te. Yango wana lelo tozali na émission monene pona kolakisa na bino ete Papa Diangenda pe azalaki moto ya ndenge mosusu. Ya solo batebele bapesi ba témoignage na bango. Mais lelo tokoyoka papa oyo azali mopanzi na ngai. Yende akoyebisa bino nini oya amona ki pa ya Papa Diangenda. Ngana kopesa ye mbote po bomona ye, ye pe akopesa ngai mbote sima nango tokoyeba soki azali nani. Papa mbote mingi papa. Mbote papa journaliste. Voilà, merci papa nongo yoki na introduction na ngai ya solo balandi émission na biso. Basenga ki ete ngana lukayo. Ndengi na émission na biso ezalaka toujours na kene kokundulaka bango bato bango bayebi, bato bango balingi yango moninga na ekolukayo papa. Merci de l'invitation ndengo stili kokoma kati nesikoyo. Kasi papa bato bayebi yo, mais mingi pe bayebi yo te. Yo zali nani? Bon, ngai nazali soda ndenge na telemi en tant qu'officier militaire. Nazali pas tellement kimbangise mais suite ya masolo naza koyebisa nde yango nde talite nazala kimbangiste. Nde yango na papa journaliste kobenga yo bengawa okweba monene na yango peut-être ya koyoka te kasio moko omona kimona meso. Et puis ezali mbala liboso te na lekaki déjà na presque il y a 2 fois na chaîne à Ratelki lelo ezali epai na yo nde yangwana nazali prépote oyeba soki ngai nazali nani liboso ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Voilà, merci à solo olekaki na chaîne ya Ratelki kasi biso pe na télévision na biso ya Europe TV et puis na émission na biso émission ya Bazoba balandi émission na biso balingaki pe bayoka yo yango moni lelo tozali awa tata tokota na kati na mozindo nini oyo yebi nini oyo monaki qui était Papa Diangenda pona yo? Oui, merci monsieur le journaliste. Nabokuse nakopesa mwa moke sango na bazo kolanda biso ezali tete bakomona te lokola nali militaire na meli bangi parce que tete soda melaka bangi comme bango bakolobelaka yango. Botali nano nazali un grand officier militaire. Nakoki kozala mutu teke na fande para ngai na fabriquer makambo poete na ya kakawa esengo ya kotalisa ngai na bilili esengo ya koloba yango ndezali ngai. Je crois que ezali likambo moko nalinga pe koloba yango te kasi comme lokwa etumbu esengeli na loba na ntinete ye mokolo na yango akoka kolimbisa ngai elingi koloba boye. Peut-être pour une introduction moke papa journaliste na balandio baza kolanda biso nazalaki na mouvement ya scout comme nalobaki yango yambo nazalaki kimbangiste te. Je fréquentais na mouvement ya scout donc sous couvert mouvement scout na église kimbangiste mais ngai mei nazalaki kimbangiste te. Elin kolobate na carrière militaire na ngai ne bato na yina lokwa nalobaki yango yambo eza ba kimbangiste na bando linga ko sentir kimbangiste te. Alors pona yango nasala ki mabe ebele na bakimbangiste na musala oyo ngai na lateli nzakomba linkolo batena mona ki bakimbangiste lokola ke batumoko bazali ba voyou bazolanda une personne oyo azali voleur kombo na Diangenda d'après moi, donc d'après ngai. Alors pona yango nde colère wana nde bande kosala ngai mais bato yo penza mutu bazo kolanda d'abord aza muibe bakenda kotikela kayembongo avwama na ye aliaka na ye azokomela tio eza lourd bana na ye bazokenda poto mais okokuta bakimbangise mususu nzala mais abombi 100 francs wana kenda kopesa na ye Diangenda lia donc bazalaki lokola bazoba. Voilà donc et pana ngai bazaki lokola bazoba lo pona yango nazalaki méchant vers le kimbangiste na kutani na kimbangiste na faux mouvement na kwei na yo elinkolo bate na kosakana na yo siti yo mwana mwasi ko botola biloko na bango o etali te biloko ya valeur pe ko saboter bango na modèle nyonso. Alors papa journaliste
ngai ta nazo sala biloko wana nazali kokanisa nde nazo sala malamu ezali plaisir epai na ngai nzoka nde eyinde likambo toleki na esika wana mokolo ya yambo lokola na deklaraki yango na tumba foto ya papa Diangenda na bichi ngobela na fete moko ezalaka kuna tango balobete papa Diangenda kufi nzoka kufaka te alors mpona yango na tumbaka foto na ye na ntina na yango na mekaki ko bato ya kibangise bazaki wana bamekaki kosenga ete nakabela bango foto wana kasi ngai nalingaki eloko wana te na tumbi yango nyonso esili nye tango nasali yango plaisir ezalaki na ngai papa journaliste après 5 ans papa Diangenda pardon nanona nde confirmation eyeke papa Diangenda akufi epai na ngai naokaki esengo mpe tosalaki front commun na baninga na ngai tozalaki 5 tokei na aéroport kotala si réellement papa Diangenda akufi. Voilà, donc yo otumbi photo ya papa Diangenda. Oui papa journaliste na tumbi yango na esengo nyonso pona yango tango nga nasali eloko wana nakanisaki nde eza malamu nsima na yango eleki na yango après quelques mois ou années toyei koyoka papa Diangenda seka akufi ya solo tosalaki fete na biso tosali front commun tozalaki 5 personnes toke mpenza tovérifie ntina kati aéroport on a trouvé que papa Diangenda ya solo akufi nsima na yango tozongaki na njili na quartier 1 na bapont oyo batia euta presque tina masina bapont wana ezali donc bapont ezalaka na likolo voilà oyo ezalaka likolo bato bazoleka likolo mituka na se tozwi caillou c'est-à-dire libanga ya monene comment on appelle ça bon moelon voilà moelon moko ya monene tomatisi ti likolo ya pont wana je crois que 3 personnes bazaki likolo biso mibale tozalaki na se objectif na biso papa journaliste ezalaki nini comme papa Diangenda a souffrir bakimbangiste aliye bango mingi na nzela kamba biso objectif na biso ezalaki te ke papa Diangenda corps na ye ekoma na centre posa ezalaki totumba yango na njile na quartier 1 alors libanga wana to preparaki ke tango mutuka ekoma wana libanga wana tokitisela ye yango bato bazaki likolo tozaki na consigne tango mutuka ekomeka wana bakitisi mwelo ya monene alors eloko tomonaki étrange mwelo ebeti likolo paraprise edendi lokwa tennis pa edendi ekwei na se alors colère wana biso to preparaki litre na biso ya essence pembeni na lokoti brique ezalaki wana ya ciment na larki yango na kati ya mutuka posa na ngai zwa na cercueil lokwa libanga ezwite atako brique wana ezwa kasi brique pe ezwaka te tuti mutu azaki pembeni j'espère que azaki surveillant ce temps là na kokaki ko obtenir bango te balataki ba vert blanc na ba bikota vert donc aza surveillant ba soda ya donc nyonso wana na bit ke kamie baluka cercueil panzana comme ça botia yango moto moto na alimete ezaki prêt mais action wana tokamwaki libanga dendeka likolo paraprise papa journaliste esali action te mutuka eleki mbangu tomituri mais vraiment libanga ya monene boye justement après cela événement wana eleki na yango tolandaki même tina centre toyokuta ndenge nyonso sécurité ekweyaki awa alors deuxième objectif biso tosalaki bon mokolo bazobimisa ye ata mokolo wana totumba mais mokolo départ tomoni fait président Mobutu aye awa lobo ya lobaki bangisaki biso po makambo ya lobaki tokotala makambo wana na bayo bambi papa Diangenda mabanga alors tomonaki ke départ na ye sécurité zaki miner tous les unités ezalaki alors biso tokanaki tosala action wana na deuxième fois tosala ngo na sayo tango bazobima boye tosala moi trouble wana comme ça camion telema totumba mais en tout cas tango corps na ezo oui tango ezokende nkamba papa journaliste alors justement tokokaki te passer sécurité zaki blindé d'ici par là tous les unités donc totikalaki kaka événement eleki 5 ans après régime ya fait Mobutu eye kokweya le roi Fidel côté na mboka mitindo ya président eye kopesa mate biso ba ex-phase tokenda na baki na kitona soki ba duyo ex-phase na Kinshasa mbano na yo ezali etant que bato règlement militaire tolanda ki ezali kotosa sikasikawa kozongisa monoko te toekizekitaki lokola ezalaki mitindo ya mokonzi tokomi na baki papa journaliste donc na base ya kitona wa voilà na base ya kitona après 5 ans ya mort papa Diangenda c'était en 97 parce que papa Diangenda tikaki biso na 92 voilà après 5 ans
biso tokomaki presque na mois de juin. Tokomi na mois de juillet, papa journaliste mukolo ya yambo namonaki papa Diengenda. Nasutoka boy papa Diengenda abimi magesi na lobaki yango ezali mulokola mwa répétition naza kopesa poete kosutukisa baninga oyo bazaki na kidiba. Po biso toza ba grand yanke, tozalaki ba grand yanke, excusez-moi avec le terme. Toza les susu ba yanke te mais tozaki ba grand yanke pona tembe kote na ngai papa na kolinga likambo tebele boy lokola mutazoli ya mafuta nzoi. Esengele expérience mona na ponga na ndima. Après 5 ans, tokomi na baki na ekomona papa Diengenda vis-à-vis miso na miso mbozo na mbozo lokola ngane tuza kolobana kaboye. Ayeko senga ngai libanga ona bamba. Donc omoni papa Diengenda abibelio ayeko senga libanga wana. Papa journaliste qui mona meso ndoto te vision c'est-à-dire nazo ko informer bato balo batete peut-être ba corrompre ngai parce que mokilo ekomaka ndengo wana. Corruption. Na koki ko baby salaire na ngai te pona ko fanda wa parce que sengo ya télévision énergie ezobima eza ya motu si eza ya ngai vis-à-vis papa Diengenda bo alobi na ngai ezalinga o Diengenda Joseph oyo bamba kalibanga mokolo na utaka na poto na yaka voyage na masuwa alors na tuye masuwa ngo yela ngo wapi abi mokolo oyo fête monene sare maka na Kinshasa na yaka na bateau yo bamba kanga libanga alipesa ngai libanga wana yami bale otumbaka photo na ngai mukolo moko na utaka Brazzaville na uti poto na yaka nzela Brazzaville a rappeler ngai na ona uto yebisa donc wana photo otumbaka na beach na beach c'était à 91 si je me trompe pas papa journaliste photo na tumba alobi te na pesa ye photo wana na pesa pe libanga biloko mibale alobi soko pesa libanga wana te na français lokola lobaki yango timura donc okokufa bonga na mona ki yango lokwa masano eleki nango eye okoma lokola moumbo na kate na Egypte mikolo nyonso papa Diengenda za koya lokola na déclara ki yango liboso wana na base kitona na base ya 5 ans après 5 ans après finalement na komi tuna me ngambo nini na memi et puis nazo yebisa yebo oh mais yo ebe na batu yo boma na nzela nkamba ebe na batolia ba déclara kate kaka photo na okanga na tumbi na libanga moko na bamba yo nde yango na komiseli nga lokola esclave ya Egypte mikolo nyonso ya ko déranger kangai alors na déranger na finge na modèle nyonso ba njiro yena kabiso yela kangai na fingi me mutazo le mbangai te mikolo nyonso comme épidémie lokola mutazu maladi wana ezokoka kusila te papa journaliste na ko détailler les sous parce que sina lobaki yango ezalo kwa rappel elinkolo baboye sima ya événement wana na monite 6 mois ou 9 mois comme ça si je me trompe pas na monite non o ekomi ngambo parce que na sali nyonso na finga papa wana zana ngai na kenda bona nzela ya mai papa wana zali ata instruction militaire sili na kekuluka mwa kwanga nalia na kobaruka bosima azolo banangai bonjour camarade tana kobaruka bosima ye wana ojise na lembaki na fingi na sabote bona mika bakimbeka na bon sala yo ko sala kasi nzambe na ngai akotika ngai te tango na moni ekomitro na komela ki bakonzo baza ko commander biso na baki n'expliquer bango lokwa pe biso to ebaki Swahili te na lobika na lingala bato bazalaki wana ope kate na bakonzi wana o bazalaki ya biso bayebisi mokonzi tala likambo ayeli boye nde bakamwe basutuki balobie me mutu wana azwaki lola te azalaki motema mabe aliaki batu ayibaki biloko batu partout aza grand voleur mais alors kala wana ya mona na kana yo po nino bombaki ngalo bite na kansaki nde blague naza komona ulo kwa ndoto mesika na moni penza non et comme excès papa journaliste bakonzi wana babengaki basango vraiment sango wana lokola naza koloba boye umwesi kazala ya kokufa mais soka za vivant aya ko contredire ngai biloko naza koloba na yo papa journaliste na balandi banso bolandaka ye sango wana bakendeki na yo pardon sango wana pa ibokendeki na yo oui babengi basango bazaki babale peut-être tango no d'abord babengi moko abino tala soda oyo problème azana ngo mutu akufa zo mona na ye tolongaki wana tokendeki ye pa lobete na kokenda ngai moko te abengi moninga na ye bakomi mibale tango bakomi babale baza koloba na ngai mais yo pensa pona nini kala wana ça fait 9 mois ozo mona na kana mutu wana kufa wana azanga lola
fallait oya ko intéresser basali ya nzambe bakosambela yo parce que mutu ana zwa kilola te azotelenga na libanda. D'ailleurs même pape Jean-Paul II a eu des problèmes na ye. Mais alors lokola pe yo azoya ko bimela kayo, c'est une chance, c'est une bonne occasion pardon ya ko kangaye. Alors tozo ko salela cérémonie to kangelima na yo wana toti yango na molangi. Totinda yango esika mokonzi azali. Papa journaliste na monite ya solo na kangola mina mbeba. Tokei kuna nanda kwa nzambe ya katolike. Tokote na kata nda kwa nzambe. Sango moko atikala ki na porte. Donc sango wana ezalaki na porte ya libanda be na porte ya nda kwa nzambe. Papa journaliste. Sango wana oyo atikala na porte wana eza porte d'entrée. C'est-à-dire kokota na kata nda kwa nzambe. Porte wana nde esika sango atikala ki. Oya mibale sango oyo azalaki promoteur ya problème yende tokota kine na kati ya ndako ya nzambe. Le camarade ne oya amemaki nde mutatikala ki na porte. Ndebo koti ya kati ya ndako ya nzambe tokoti na ndako moko eza kuna c'est di chambre na bango esika balade la kasultani. Tango tokomi na kati kuna lobi bon zela nalata na senga nano nzambe na ngai na benga nzambe na ngai. Alors namoni azui molangia o vive apusu wana mezaki na mai tezaki vide alobi bon ndenge toyawa nazo sala lo cérémonie poto kanga elima wana ya diangenda toti yango na kati ya molangi oyo kobanga te lelo ndezali fin parce que mutoyo azanga lola nde yango wana nde azonyokola yo. Papa journaliste sango alati sultani abeti prière na langue na ye na ebilangi wana te soki kilate soki langue nini wana ntuka na koyeba te tango asambere sili nda ebisinga itour na yo fukama na fukami sango apelisi 4 bougies na mesa parce que ba bougie wana tokutaki yango wana mezaki akopela te nda apelisi yango ekeko mama Maria apusi esika wana na ekeko ya nkolo Yesu nda abandi pe cérémonie na ye ya kosambela pona ngai abondeli na langi openga nazoka te toujours nazokoloba te kozala ki latin ou bien monoko nini wana eza te te ye moto alobaki ezalaki latin eza ndenga nde moto nazoloba te eza latin. Sima na yango cérémonie wana esili akamati mai o benite atina ver tango koti sur loboko papa journaliste pote abwakela ngai mai porte ezalaki fermé oya ye oyo biso tosala cérémonie porte ezali mo chambre moko tomonika porte wana efungwami nazoloba bie porte ya kati esika bazolatela sultani eza porte ya libanda te porte wana efungwami mutu afunguli porte tomoni ete tomoni rideau et mateli porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ngai déjà tango na moneki porte fungwami je sentais que elima wana eye. Elima pourquoi na lobelelo elima ndenge nga na bandaki kokanisa nde aza elima. Tango na moni action ndenge wana na baluki sima ya sango na lobi bo sango mutu ango boye ye oyo. Brusquement to sutuki boye papa dengenda koti vis-à-vis ezali explication nazo pesa posi na loba yango. Donc papa dengenda koti na kata salo wana. Akoti na kata salo. Nando te vision te boye pe nozo mona ye boye. Vis-à-vis naza koloba yango na bosolo. Et puis biloko boye papa journaliste so na leka kiliboso na rateliki ezaki recommandation ya mokolo ya Lingomba. Soki ezalaki bongo te na lobaki te na kokufa na makambo yo na sanduku na koloba biloko yango te. Mais comme atinda kinga ina sakola yango na kokaki koboya te. Revenons à la page. Tango akoti tanga koti ngamba moko na déplacer sika na fukamaki na kesima ya sango na bebo sango elimango aye lokola bokutani face à face yo mutanzambe ye satana seka wa grabe tumbe kozala wa ye akolonga ah papa na bandi kotindika sango mekende te sango pe akomi lokwa suspect ngabe oh mais ye mutanzambe so bandi ko hésiter boye lolenge nini mukebo papa de ngenda aloba eloko te asimba mutu te maboko ne toujours na mokongo. Alors costume alata ndeko na ngai journaliste na balandi eza commentaire te nzoto yanga na monela ke ondenge bo monela ka yete bino bakebangiste na nzoto lokwa mutu moka koli non jeune papa. Alors so tali beauté ya modèle wana na ebite papa kokota kaka koti atali sango miso ya sango ekutani balokota sango na se amatiri kolo na kanti distance ya 1 mètre à l'air ba bamba na mir sango babani oh yango aliseki sango kwe kuna ngape batala ngai balokota ngai le même action ba betinga na mir tango na kwe na se nde makanisi ye abo esango akufi wana na makanisi na ngai papa journaliste
nazo ko inviter sango wana sokaza en vie amona nawa aya ko déclarer que oui namona ye ezali te que nazo ridiculiser église catholique parce que ngai pe na ebaki église te peut-être na ko koma mundime na 2004 awa na mois d'octobre nazo ki baptême. Donc, nano nazo baptême en église Kimbangiste depuis ma naissance. Donc, toujours rappeler, sango na soko zali ko landa biso, vraiment émission na biso to ya barabatunyo surtout, ezali ka rapona ba Kimbangiste, soko zali pa ozali koyoka, luka biso to ya maona plateau na biso, po ya koloba makambo yo papa zali koloba. Continue na yo papa. Merci papa journaliste. Alors, jusqu'à tango action ane salemi papa dengenda simba mutute misu na ye ekiti na mesa esika batiaki babuji na bikeko ya mama Maria ya nkolo Yesu na accessoire mosusu biloko ane panzani nyonse komi putulu poussière. Alors tango asirisi action na ye abimi na ye asimbi porte te tango azokende porte zongi kokangama plus fort et beti bou abimi akei tango akei papa abimi ngape sika na tikala ke esprit elamuki ngabete papa boya kufi bien soki akufi na kosuka boni na barwande parce que tuzaki commandé na barwande les Rwanda. Alors ko bange sala ke ngai na bimaki nazo beta porte efungwama menzoka fungula eza na place fallait na zo fungula na koke ko ebali sute esprit kaka yela kingai nde nazo ke esprit ya kufungula porte nde na funguli. Alors ko bima nazo bima ne kukuta sango ya tikala kina porte come back ye pa kwe kuna na yebite loko nini bambaka ye loko nganza kina kati na ko imaginer teske atindi kaka ye to abeta ke to bambaka na mopepe na kuti kaka sango na pe kawo na sauter ye ndetango na sauter na kei kuna libanda na santaki libumo sofa kinga reglementaire excusez-moi de le dire na komi na kati ne sobe ndesika penza na kitisa ki mai na kati na nzoto na sala ki diare moko makasi si manango nzoto elembaki tango na bandi kokanisa me papa yo likambo nini mutu ya nzambe abeti ye moji se force nini ya zanango ye lima oyo mutu azanga lola me finalement ngai kotona yebi yezo teseke awa esili po na ngai na komona su Kinshasa te na komona su famite na bandi ko selamante ngai moko na kati esobe. Alors tant on a ko selamante position na ngai misu na ngai zakina se papa journaliste comme ça tango na soulever boye nzoka papa dengenda se yake telemi na yazo talaka ngai yoka lilo bazolo bana ngai moto boni esprit de mort elongwe na nzoto na yo si basale lio cérémonie kuna poete mutu akokufa selwane na yo mulangi wana botia ki wana po botia papa dengenda parce que esprit na ye etika kolanda yo papa journaliste kande salingai na bandi kofinga ye donc nande moko ya busalo na finge na sakani na ye na lobi na ye me de papa yo na moni yo fimbo zozo akuna na lifelo nde zo salo ndengwana donc zo tambola ndengande muto moneli ebele na batu yo lia na nzela nkamba na no yo afutisi yo yango banda kala ubanda ki kolanda ngai pona libanga na photo mabanga eza ebele na kozwa ata libanga moko na pesi yo na tindi message na Kinshasa basombeli yo photo na famille na ngai alobi no yo pe na umeli na yo kino lelo zo eba nzambe wa sala yo te ngabi yonde nzambe maintenant tu vas voir aujourd'hui na lobi na ye okomona lelo papa journaliste na bwa kimi supembe na moni ki bota donc nzete na ramasser nzete wana lobi na ye lelo koyeba ngai na kolakso esprit commando na simbi nzete na bandi ko beta papa diangenda melo konga na kamo ki papa journaliste on azo ko informer bino ba kibangiste elongo na yo moko papa journaliste que papa diangenda ce n'est pas une personne peut-être mutuka kalokola ngai nazo confirmer ngo parce que action na mona elekela ngai mutu azo simba ngai boye mais ngai soki na simbe boye nazo simba yete nazo mona mopepe donc nazo simba elili na lokota nzete na bandi ko bamba papa diangenda nzete zo dusula na nzoto na ye de lokwa nga mutu nazo bete lili na beti nzete na basansi nyonso azo seka ngai kaka fait de compte na bwaki nzete na lobe na ye nzete onde au travail ngo na kisi siko travail susu maboko na ngai na bandola kisaye bisala sala o toyekola ya kiyanke na bete ba ku ezokota na mutu ezozwa mutu te c'est comme ozobeta dans le vide na sali nyonso na sala moi bisala sala o toyekola na bujenese ti o tozoyekola katilelo papa journaliste na koka ki était donc nazomona kana simba bo nazokangelo komoko temeye motazo sekanga suka lobi na ngai
nakotalisa yo nzambe na yo parce que jusque là ozoyeba te ke ngai nazali mokonzi ya molimo na yo mokonzi ya milimo ya bandeko nyonso bozali na base ya kitona wana ye papa Diangenda mutalobi bongo ye nde aza koloba na ngai tinga na yebisi me yo za nzambe yo nzambe na yo ya ndenge nini olandaka nga sa fait tozokende inane mikolo nyonso kaka oyelaka nga libanga bongo yo bato yo boma alobi na nga est ce que oza témoin na makambo ozoloba omonaka esika na bomela bato ou bien oyokango na minoko ya bato mosusu attention kobimisaka likambo oyo ozangi preuve na yango te c'est punissable dans la loi ndenge yazoyebisa ngai donc ezali tumbo na mobeko nde ayebisi ngai nga mpe na contredire ye yo kozala nzambe te nzambe azaka lokola yo te olandaka bato finalement nayebisaki yo te bakimbangisi bazali ebele baotokenda ata na Kinshasa nalakisa yo bakimbangisi olingi te suka yaki koyebisa ngai boye mbuta mutu naza koyebisa yo ngai nakufa te nazali akobombama quelque part oyebi etikali moke na kozonga na kombo mosusu mpe na nzoto mosusu nga natuni kombo yango ezali nini abi te eza mpona yo koyeba yango te kombo ezali kombo ya kala me bombama mukolo ekobima lingomba ekoningana nakoya na kombo mosusu epe nzoto mosusu alo koya na ngai meme bato naza kotambola na bango elongo bato naza kolia na bango elongo bato naza kofanda na bango elongo mais c'est les journalistes selo ye ndenge azoyebisa ngai ebele kate na bango bakoyeba ngai lisu te bakokima ngai bakozala mosika na ngai bakolinga même kosentir ngai lisu te na kozala ennemi na bango eloko papa Diangenda azoyebisa ngai. Voilà, tu allons continuer mission na biso vraiment tu continuer na papa mais tu sengi nanu papa sa biso nzembo na bayimbi nzembo si manone tu continuer li solo na biso ya solo tu allons ko rappeler émission na biso zali pona polémique té mais émission na biso zali pona ko lendisa milimo ya bandimi nzembo merci pe na biso baso nyonso tu to landi nzembo wana ya solo tika tenzambe ya pambola bino tu allons ko continuer toujours émission na biso na papa ya solo papa tango tozaki na kati na émission na biso avant to senga nzembo olobaki liloba moko ya suka oyo bato na biso balandaki ba téléspectateur balandaki papa Diangenda lobi bato na bakoyeba ete bato wana bakolinga ete bato wana bakoyeba te kezalaki yende mutafandaki na bango après simanango landaki nini papa simanango monsieur les journalistes a continué qui toujours kokoba même na bano yo ya botaki alobi même bana na ngai ebele kate na bango bako yina ngai bako ebangali sute bako zala musika na ngai directement na contredire na lobi oh mais ngai ko to papa na ngai kufa depuis 81 ou 82 comme ça mais soka bimia wana koki kobunga ete comment yo lobelo ko wana alobi na ngai boy mukolo yango même yo ko yeba ngai te ngande na ko rappeler yo ke ezalinga oyo na ebisaka yo ke na kozonga na nzoto mususu mpe na kombo ya sika me kombo neza ya kala pona yango papa journaliste toleki na etape wana après kitona toye na Kinshasa soki na zoko papa na kati yote na mukuse ozali sir makambo ozali koloboka ko tomba loboko likolo ke makambo ozali koloba ezali ya solo ezali ya lokuta te papa journaliste tango na kota ki mosala mwa soda ezali kamba lokuta te preuve yango yo nazali abe pena teni ya musala na ntina na kolobete na lisoda na koki kobuka lokuta na makambo ya nzambe te kosa makambo mususu kasi ya nzambe te parce que ya nzambe zande ozo bongisa nde sanduku nzambe on se manque pas de Dieu nzambe bako sakana kana yete pe nzamba zakana camarade te ya solo na ndimi ko zali koloba solo continue li solo na yo papa OK papa journaliste tolongwe na baki tokomi na Kinshasa tango tokomi na Kinshasa premier voyage nanga na salaki na 99 na Kamba tango na kende ki tokutana ki pe na papa Dialungana na sola ki na ye o na sola ki na ye eleki pona ko wela tango na 2002 nde na sali voyage ya solo pona ngina ke nokutana na éminence o ya remplaçaki papa Diangenda na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani wana na 2002 na 2002 si je me trompe pas ezaki mois de juillet ezaki fête à bana retraite papa journaliste tango ngana komi na Nkamba na ebaki papa Simon parce que ngana zamo ya Delvaux nde nazolo baboy bana Delvaux bazolanda ngai nazamo ya Delvaux na ebaki papa Simon na kombo ya Siros tovandaki na avenue moko avenue Njili kuna na Delvaux alors brusquement na sutuki boye yende éminence mokonzi ya Lingomba
na kio kokuta kuna na kamba na okakisoni te na kweyaki na makolo ya papa Simon vis-à-vis plein air ya batu na okakisoni te teno na banga papa na lelaki na sengi bolimbisi ndenge na deklaraki yango liboso ya mikolo miuti koleka na chaîne ya Rateliki na déclaré na papa Simon na sengi bolimbisi na maye manso oyo ngai na sala papa Simon atelimisaki ngai alobi tata limbisi yo tango azoloba nanga tata limbisi yo na ebaki tende azobatama c'est dire azobomba mangai sima tongo etani na tongo atini ngai kende kosokola boni osokolaki ngai nalobi na yete nanu na sokolite kenda kosokola ndenga zali wana ye mutu atindi ngai te meme tana ekpesa nga ordre makambo zali na yango kende kolongola yango po yebisa batu soko bombe yango kozwa likama yango wana ndimi ko yana émission na biso papa soki na yete nzambe soki alobi koti atembete aujourd'hui papa journaliste azo confirmer que Simon Kimbangu Kiangani aza moto mosusu azali moto na biso te lokola toyebaki na komba Siros attention naza kopesa yo d'abord papa journaliste na yo kimatea papa merci papa journaliste tango alobi na ngai kenda kosokola na yebi papa Siros mutu atindi ngai malgré a comme chef spirituel nebeka ke mwana papa na komi na mai ya sima na ke kosukula tango na komi kosukuleza kana ba cérémonie fo olata bilamba po kuna basokolaka excusez-moi na kolobate na sous-vêtement non foza na bilamba lokwa ngai mobali fona zana na kilote tango na komi sikize ngai kokota nazo kote sikango ezali bien encadré na mira ya ndaku mira lopango kokota na kote na tala bo papa Simon atelemi kaka na mai wana kote nga nazo kende wana papa Simon Kimbangu Kiangani atelemi azotala kamai me alors ngana mituni me papa na tiki kuna likoro kuna azosali sabatu peye mutu atini ngana yako sokola na mai komana yako na yako kuta yawa papa journaliste e kama singai mbala moko a tourner sikanga zoya alobi oye ko sokola ngamba mona alobi me papa limbe sangaye ndenge ni ngana tiki kuna yo komewa nzambe ba ko contrôler kayete réponse azo pesa ngwana oui nzambe ba ko contrôler kayete yo yaka ko sokola ti na somo esali ngai moepe na sukola susu ezate mukeboy abandi ko ebisa ngai lero wana papa journaliste azo benga ngai comme yebanaki na kombo ya Mbuta Doris me kombo na ngai za papa Doris te wana za kombo na zoaka na kivedette na musicien moko ya je crois que azaki musicien empire na yebite soka kufa to azali parce que ngabi biloko wana na landango lisute kombo na ye Doris tango na yoka ndengo na ndenga pe na zui kombo wana na lati bandabo mwana kombo na ngai zalaki Lukelo Charles mono yango wana Charles ana yoki kaka mbala moko alobi na ngai na kanisi na yebisaka yo ete mokolo mosusu na kozonga oyebi mokolo moko zaka na kitona ozalaka na papa dia ngenda donc azongisi yo makambo azongisi ngai filme ozalaka na papa dia wana mutazoloba na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani kuna na mai biso mibale na yebisaka yo na ndoto te vision te face à face na yebisaka yo ba yebisaka yo na kitona ete nakoya na nzoto mususu pe na kombo ya sika ezali ngao yo dia ngenda ngamba na mona lobi papa Simon menga na yebi yo bien ozamona Delvo mukebo na tala bon likolo ya mai ya sima papa Simon Kimbangu ya liputa ngana yebi ete oya 1921 ndenge nazotala ye ndenge na tala ke na ba photo papa journaliste azoya kotambola likolo ya mai ya sima mai yo ya ntambo wana abimi na monika pa azoya mimba moko na mituni me papa yo avanda kana kati ya mai ya obi ndenge nini ye wana mukebo na mona papa dia ngenda ye pe lisusu ye wana bazolanda na bazo esika tozalaki ba ye batelemi papa Simon Kimbangu Kiangani na kati papa dia ngenda mopanzi papa Simon Kimbangu aliputa mopanzi bango misato batelemi mutu aza ko adresser na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani ngai nde mutu nakutana kana yo na kitonda na nzoto na ye nazolakisa nzoto papa dia ngenda ete na koya na kombo mosusu kombo wana eza ya kala kasi yebani te tango yango ekobima lingomba ekoningana lingomba ekopanzana
Même bato yo totambola ke na bango tolia ke na bango bakozala elwani na ngai. Bana kutonga na bote na nzoto bakolinga ngai lisute kozana bana muke o bakolanda ngai. Ngamba moko na lobi. Oh, mais tika yote mutu tokutana kina yo ezali tato ya zali mopanze na yo papa dia ngenda na sutuki kaka papa tanga kana déclarer bango misato bakome basimo kimbango kiangani vis-à-vis nazomona lokwa filme oyo ya gauche pazui soki bazoloba na yo tika tembe wana ye mtalobi bongo ye moto azoyebesa ngai tika tembe siko bango misato confusion wapi papa dia ngenda wapi papa Simon Kimbangu aliputa wapi oyo yakiangani bango misato bakomi bakiangani kaka bango misato mususu azaki mopanzi azwile loba kotia katembe na likambo nzambe te ngai oyo ngai Simon Kimbangu kiangani kaka nde changer kiangani wana soki toti yango ezali pona ko tromper bato ezali kaka ngai Simon Kimbangu ya 21 papa journaliste tango asisi kolobo ya mopanzi wana lisusu azwi bakomi bakimbangu ya maputa bango misato donc bakomosala ba démonstration voilà démonstration sur place balobi na tika tembe bakomi bango misato ba Simon Kimbangu finalement yebisenga siko wapi Simon Kimbangu kiangani oya ya kati azo tuna ngai mena mungongo ya papa Simon Kimbangu kiangani ndenga kalobaka nani Simon Kimbangu kiangani yawa na zangi réponse et après na moni susu bazongi ndenge bazalila ki Simon Kimbangu aliputa papa kiangani na kati papa dia ngenda mopanzi nde papa Simon Kimbangu kiangani bandi ko adresser na ngai en ces termes abi mbuta mutu naza kutinda yo mission très spéciale kende ndengo zo kende bona Kinshasa kende koyebisa bandeko na ngai ete ngai nazali ndeko na bango te ngande nazali koko na bango oya botela bango batata ngande mutu na bota kitata kisolokele donc na vraiment papa ekamosaki ngai wana papa Simon Kimbangu kiangani mtazali azo ko adresser na ngai na ya koyebisa bandeko na ye ete ba mona ete kaza ndeko na ye c'était 2002 ezaki na 2002 papa na ya koyebisa bandeko na ye ete ye azali koko na bango azandeko na bango te balongole na page ya kindeko ya mibale na yebisa bango ete na yebisa bango boye na yebisa batu kote na bango alobeka kana kende ko yebisa bango ke azandeko na bango te ye azali koko na bango emutaboti ba papa soki batitembe baya na Yerusalem baya komona nebete alingaki ala kisabango nini ubieloko nini sur place papa na refuser na yebisi papa limbisa ngai humiliation na zui pona nzela likambo oyo ni tete vraiment osimba ngai mbele nazali susu na mokili te na kokende te soko bomba ngai kaka wa komisa ebembango baya kolokota yango awa alobi na ngai ona yebisi yo nde yango wana en bref na bande kotuna ye papa Simon soki ya solo yo zali nzambe eloko nini oyo ekoki kolakisanga ke yoka Simon Kimbangu kiangani yoka papa dia ngenda alobi na ngai nde apesa exemple omoni enveloppe na mokanda ezali biloko mibale enveloppe ezalaka mokanda te mokanda yango nde batiaka na kati enveloppe elingi koloba te enveloppe ezali mokanda te donc na mokuse na yebisi yo ngai nazali incarnation ya papa Simon Kimbangu te attention kozwa enveloppe na mokanda donc ngai nazali véritable mokanda nazali enveloppe te ke bazwi mokanda ba ekokotisa na kati enveloppe mais nazali véritable Simon Kimbangu o bakangaka na Belge na 21 ezali ngai ikolobaka eloko wana te ke ngai nazali incarnation ya papa Simon Kimbangu négatif tosali bongo papa eleki page wana nazongi na Kinshasa na lobi eloko moko te ekufela kinga kaka na motema sima mikolo na ye komona penza catastrophe kwa ina lingomba bato bakabwani ba mususu bakei soki na wapi na loja soki ba mususu bakenda ki Afrique du Sud ndenge tozomona yango lelo mbala moko rappel saringa ya papa alobaki na ngai te lingombe koningana na kombo na ye donc eza ya solo sikona esika ndene yako confirmer que papa Simon Kimbangu ngana eza papa diengenda po eloko alobaki na ngai yango na nde ye komonana papa naza kokende mwa muke en vitesse
Kaka le 27 novembre dernier, l'année passée, na fandaki nanda kunangai vers 23h madame apesinga biro kolia esili ake kolala ngana tikali nazota la télévision pasengana mesana kotala ba film namona kaka na porte mutu akoti natala bo papa mokombo akoti namoni papa dia ngenda akoti tango akoti alobenanga kaka wana année passée non année passée kanga télévision na yo na kangi télévision na ndoto bien na vision non papa na fandi na sisi kulia madame akena ekolala ngana tikali na salon namoni papa dia ngenda koti namoni penda papa wana koti ayemba kanga télévision na yo avec arrogance na kangi abendi kita plastique na zalaka nango na ndaku afande alobi na ngai mbuta mutu naza kotinda yo mission kenda na mokoto c'est dit ngana kende na mokoto na kende koyebisa papa Arma ete papa mutu atindi ngai ete kanisa maloba nini apesaka yo après kosala mariage na yo tango yo osali mariage liloba nini ayebisaki yo et comment oke ko se retrouver esika ya boye azongeli lisusu naza kotinda yo mission kenda na mokoto kende koyebisa papa Arma alobaki teke Arma me alobaki papa Arma ete kanisa makambo nini na yebisaka ye après kosala mariage c'est-à-dire après un jour à mariage. Et pourquoi il faut se retrouver ici à Yaboye? Ça c'est un. Yami balé. Oyebi docteur José. Ngabi mbalamona lobi oui na yebi docteur wana parce que a opéra ka mwasi na ngai. Na yebi a bien. Kenda ko yebi saye. Mukolo na uti na poto na zoya na masuwa. Makambo nini na yebi saka ye. Et comment ye abimi victime ya makambo Yaboye? Ngana lobino masuwa ngo omatela kawapi nde alobi na ngai mukolo na mataki na masuwa oye ningisaki mokili ndene ko comprendre que mukolo atikaka voilà yebisa ke yenda zalaki premier mutu oyo ngani apesa ke ba instruction et comment andimi komema mikumba ya batu na mutu na yebisa ka yepeli susu papa yango yo lembaka ngate au juste bo umbo yango ekosila te naba donc makambo na esila te olanda kanga kaka na kokende te kuna na mokoto ngai makolo na ngai kokoma kuna te po baba lolela ngai film po esprit na biso zaka ko balola film bakwa ko balola film ngana ekoko sala bo etanke militaire na zali papa na kokenda te ya lobi na ngai ndenge na tindi yo ndengo sala en tout cas papa na discuta ke na yebisaki papa limbe sangai na zana mauvais souvenir na kuna boye ko samba lisusu mbala mibale soki aliboso na bikaka me ya mibale alors na boye ko zwa lisusu problème nde na loba pété donc kenda pété na kenda pété papa journaliste naza ko informer yo pe ko yebisa balandi ya émission na yo ete vraiment na bino bakimbangise boye dengai papa dia ngenda alongwa na nzoto na ngai te nazolo babiloko yo lokola yemo ko mokonza lingomba atindi ngai ete na yakoloba mais papa de ngenda mais nesina ndima kazanzambe mais okomona likambo paf aye derima linga kina sala accident na mutu karangai nazokumba mutu kabona memi mutu te no kaka na sima nde mukolo na yaki na ratelki na yoga kana sima mutu asimbi ngai na sutuki na kangi frein brisque na tali bona sima na moni papa de ngenda na kata mutuka ngabe me papa yemba moko lobe ozobanga simba vola makasi na okika mongongo na bi papa koti yawa na telemi alobi na ngai e pa ozokende balola mutuka na yo centre ndengo zokende wana kenda ko sala musala butu mobimba ifo toka sala musala kino nzoto ne ko tokesili lobi na tongo mukolo oyo ifo oleka kaka na chaîne papa na lapandai na makambo na kokoleka na chaîne te na zwa décision papa na suki na discuter na yeke na kokende na lobi bon soki yonde mokonzi ya molimo nanga donc wana zali oya ko sala musala bat papa ne ko sala voilà mais et pourtant premier jour na yakawa na salaka mais kuna zutu na ngai yo o sali na note na lobi mais si na sali kuna mbala moko abi non kende papa kozonga na zonga kia wa butu na ye na kotisi mutukawa na kia kuta papa kuna yo kama non vraiment nzamba za somo
Et papa yo vraiment aza ya solo nzambe. Kofuka manazo fuka ma yoka ye. Oye na Peugeot na yo. Parce que na zana voiture à Peugeot hein. Yango na lobete Peugeot. Oye na Peugeot na nga bingeta papa. Ah félicitations apesi ngamboteli banda ya batu wana. Donc na comprendre te. Ale kende ko sala. Alobi nga kende ko sala. Kende ko sala. Na zongi na toki butu papa journaliste. Na tongo etani na se préparer. Kaselo konga na yele wa suki papa mokonzi ali ngomba te mbena koko yawa te na sengi na yo journaliste suki vraiment un véritable kimbangiste sengela ngana papa sina ndima ikazali nzambe alimbisa makambo nyonso na sala aseluanie na ngai jusqu'à présent nazo déclarer yangoke papa Simon Kimbangu kiangani namona kayezala na banzela okomona koyela ngana nzoto papa Diangenda bo finalement nazo comprendre makanti na bango ezali nini c'est ça ma question papa journaliste yo poko kopesa ngai réponse wana je crois que na telemina wana en attendant na yo kapeyo. Merci, voilà, tu allons continuer mission na biso, masolo na biso zali masolo ya pasi. Kasi tu allons souligner na bato bazali ko landa émission na bano kimbangiste. Ete na mboka oyo mokili oyo tozali ezali mabele. Bato mususu bakufaka te, bato mususu bakufaka, bato mususu babongwanaka. Yango wana to salaka attention tant ozali koyoka bato bazali koloba. To salaka attention tant bato bazali koloba ete mutu songolo boye azali boye. Mutu songolo boye azali boye parce que mokili oyo ezali ya biso te. Toyoki kokuta yango kokuta. Ba mususu pe bazalaki awa bakenda biso to ali kola bapaya mukili oyo ezana bakonzi nango mukili oyo ezali na batu nango bakonjo ya moi te bakonjo bamonanaka te bakonjo babongwanaka bato oyo bakufaka te bazali na kati ya mukili oyo tosala attention ya solo nga nazali kolanda émission oyo nayoki makambo papa alobi esali pasi mais lite tokoki koteya na kati na émission ezali nini batata na bamama bato mingi bafingaka papa Diangenda bato mingi balobi azali ndoki bato musu bamonaki bakimbangisa bazali kwa bazoba ndenge boyoka ke émission nanga ezali émission bazoba ezali ete makambo bakimbangisa balobaka bato mingi bamonaki bazali bazoba kasi zoba ta azali zoba pusa na pembeni na ye oyoka masolo azali kopesa si mokoyebaki azali zoba to azali zoba te ngai yo nazali koloba a batata na bamama nazalaki pe mutu na tembe lokola tata oyo lelo na kobetela bino lisolo na ngai muke bokoyeba ya solo makambo tato alobi ezali ngai pe namona batata na bamama ngai nazali parmi bato babane ko benga papa Simon papa Diangenda azali moyibi papa Diangenda azali escroc akosaka batu azali ko mema bakimbangise chaque le 30 na kimbanseke paka ne kozali kelemba na quartier na biso babane ko benga ngoli kelemba ya Diangenda tozalaki na quartier soki jour wana le 30 koki bakimbangise bazana ntisani ya munene na kimbanseke biso babane ko landa bango kuna tozoke ne koyiba ba papa na bango tokoza ba mapapa wana semaine wana mobimba soko zampiaka na quartier yebaka olanda kili kelemba ya Diangenda te donc il faut que ne koyiba ba mapapa parce que to yebiki batakinto adi bakimbangiste balata mapapa te so bazali ko sambela to salaki yango plusieurs fois batata na ba mama poto banaki ko mona batakinto adi bakimbangiste bazalaki bazoba balanda Diangenda azali ko kosa bango kasi mukolo papa Diangenda bimelaki nga alobi ke ngai nde mutu nazali mokonzi na yo na ndimaki te batata na ba mama nalandaki ye lelo na komi kimbangiste kasi susi na ngai ezalaki tango na komi kimbangiste nazali koyoka na masolo nazali kolanda na mateya bato babani koloba ete Yesu alobaki soko fingi molimo santo otoli molimo santo okobikisa mate